Makambo, très chers internautes, bonjour. Ezanga ya bino Gisèle Munongo. Lelo leli bino li solo moko ya plan moko ya mala Kinshasa. Pe yango ezali nini? Ngai na bino toyebi yango te. Toyebi te soki ezali fruits, ezali légumes, ezali nini? Pona bozwa connaissance na yango, totika bino na biso to découvrir pe yango ezali nini? Wana tozokende liboso toyeba soki plan yango ezali nini? Cameraman na ngai ya kozwa image, alakisa bino soki plan yango ezali nini? Kombo nango nini? Elamba ndenge elamba ndenge sans plus tarder, tozwa image oyo. Kombo nango ko imitenge. Mais eza biloko ya ba ekolo nini? Eza ya bayaka. Eza ya basuku ba ekolo ba ebi bazolia yango. Ekwera wapi bobuka yango wapi? Zeta ba obe eza wana Kinshasa. Eza wana zo soki olingi koluka yango yaka référence eza na zo. Tozolamba yango okolamba yango na musaka, okolamba yango na bicarbonate neti dongo neti misili. Ozala mbisi otie na kati osali musaka na yo ezala ya mbila ezala nguba. Ezo pesa kitoko okolamba otie mbisi okauka. Eza na formule ebele akolambela yango. Ozala bicarbonate okoki kolamba ozala mbisi na yo na kati pe otie tomate nyonso sauce nyonso olinga kosala kaka yo moko. Siko elamba eliama na biloko ni ole on eloko nini? Okoki kotia ata mbisi, okoki kotia ata mbinzo, okoki kotia ata likayabu na yo. Formule nyonso yo kolingela kolamba okolamba. Oliango na fufu kwanga ni? Okolia na fufu, okolia na kwanga, okolia pe na loso. Est-ce que eza légumes to nini? To ba funa malo eza ba fleurs, eza légumes to nini? Eza légumes, eza na forme ya mayebo, eza na forme ya misili, eza na forme ya dongo. Merci beaucoup maman. La babi mutengela ekwera nde likolo ya nzete bozomona. Nde kwera na se bat ba lokoti batandi bateki pe bat bazosomba. Merci na ba abonné nyonso ya Eyokani télévision car na ebisa ki bino bo s'abonner na chaîne car na Eyokani télévision bo s'abonner ebele yo ozali kolanda ngai s'abonner pe faire abonner ndeko na yo aza mpanzi car na Eyokani télévision sans plus tarder nous allons remercier la grande MM ngana bien akele la grande MM c'est-à-dire Mireille Moukeba, bonne guérison à toi ma grande sœur chérie, sans oublier à mon apôtre Gallo Massingo de l'église Cité Mondiale, de l'église Mission Mondiale et Cité de Délivrance, et puis à mon ingénieur Doudou Kissi, va bien ingénieur Moro bien, ingénieur Moro Sungarabatu, s'abonner à Eyokani TV, sans oublier à mon équipe technique au Balandeng, à Singabasoni Ngai, à Arnaud Ngapé, et puis remerciement à Lyon, à Néo Sénac Ngapé sur terrain, sans oublier en tout cas, très chers internautes, vous s'abonner et belé, kaka na Eyokani TV na chaîne Moussoufouté, sans oublier à ma copine Hermas Kanabi HK, moi ça pembe, bien qu'on s'angouine, et puis on se retrouve dans ma magazine Moussoufouté.